le 28 jour J-. Balobi, mercredi oyo le 28 septembre. Jeudi oyo le 29 septembre. Et bongo vendredi oyo le 30 septembre. Et kozala somo na église ya Maman Sajou. Oyo bengami na kombo ya Jésus réponse. Yo moko yo kaka kombo Nzambe eyano. Tope biyano ya bitumba na yo. Pe biyano ya kolela na yo. Yoka ba papa bosila valeur likolo ya chômage. Boya ko récupérer misala na bino okoma likonzi ya famille. E bongo ba mama libala toko bota ezalaka mokano na Nzambe. Yango bato ya mabe ba bloka yo partout. Ba latisa yo masque. Bo mibali bakimaka yo après avoir ko sakana na nzoto na yo. Yango na bengisi yo yaka to bondela na mama. Yaka to bondela na intercesseuse internationale. Maman Esther Malela Londi, Maman Sanjou. Oh Nzambe na ye apesa ba solution mokili mobimba. Ba kakatani ba bika ba vegle ba mona bato ba boka ba beki abalisa pe apesa ba solution. Yango yaka to bondela na Maman Esther, Maman Sanjou. Nzambe pe akota likamona yo asekisa yo apesa yo kimia kolela esila na bosanite bilenge. Yo oyo avenir na yo eza flou. Yo oyo ozwaka na klasite. Yaka to bondela na Maman Sanjou. Nzambe na ye akota likamona yo. Yo moto ya tembe ozo umela na maladi na bobola likolo ya tembe. Yaka obondela na mama o récupérer kimia na yo. Bato kutu oyo balekio na tembe bazo bika bazozwa ba solution pe bazo pesa ba témoignage. Mais yo keba okoya kokufwa likolo ya tembe. Na bengisi bino nyoso ba famille bomema bana na bandeko mercredi oyo le 28 septembre na ngonga ya 12h. Yaka déjà avant po okanga déjà place na yo. Église Jésus réponse yango eza na avenue Bundi numéro 88 na commune ya Bandal. Arrête Tibango référence ezali kin marché. Nzambe ya mawa apambola bino. Nzambe apambola bino ndenge komami mutu moko tako epai na nkolo atikala lolenge moko. Eza na mutu moko atelemi ndenge Matthieu 11:28 elobi alobi boye epai na ngai bino nyonso bolembi na mikumba nga na kopesa bino bopemi. Eza kaka Yesu ya Nazareth. Koza na ba problème peut-être baninga obetelaki lisolo babimisi masolo no libanda ba mususu bazo sepela na pasi na yo kolela na yo komi fete ya banguna. Metika na ye biso keza na moko oyo alandaki Lazare tina nkunda kombo na ye kosi na libota na Yuda mokeli na biso oyo asopaki makila na ekulusu andimaki liwa ya soni andimaki sete na maboko sete na makolo likonga na mopanzi ekoti na zube vinyo ya bololo na monoko na ye ezaki kapo na yo obika ye wana Yesu ya Nazaret azobenga yo na modèle nyonso oyo zali minganga balembika na yo minganga balembika na yo meza na oyo alembika na yo te eza Yesu ya Nazaret. Peut-être âge na yo ekomi na ko kopesa bato mususu pasi na famille bakomi ko bato lembi yo kende pozo balate ozo bonga te basi ba moni okomi lokola barrière pona bato wana. Nzambe azopesa solution alokotaka o babwaki abongisaka o ebebi e asilisaka pasi pe soni ya bainyoso bakomi na suka. Tika Nzambe na lola pambola bino partout oyo poza kolanda babino Mama Malela Londi tozaki premier jour deuxième jour et troisième jour yango ekoki poete bino nyonso bomona nkembo na Nzambe kotika la te moninga mi yakambangu awa na Bundi 88 na Bandal Bisengo arrêt Chibangu Yesu akota likambo na yo ete changement ya vie na yo emonisama. Yakambangu torobaki mercredi le 28 jeudi le 29 to komi vendredi yango yo le 30 septembre lelo ndengo zolanda nga lelo vendredi le 30 septembre moninga mi kozanga te yaka vraiment lombango na Bundi 88 na Bandal Bisengo lelo vendredi le 30 septembre kozanga te yaka lombango na Bundi 88 Bandal Bisengo arrêt Chibangu. Maman Malela Londi wabino Mama Sanjou na bengi yo référence ezali arrêt Chibangu so komika na arrêt Chibangu ya Bandal
otuni kaka église ya mama Sanju bakolakisa yo en face ya Kini marché okomona panneau na biso na ngambu na fongoli maboko eza place akobunga te lelo eza vendredi ozolandanga na bandal ozolandanga na ngiringiri ozolandanga na Kasavu ozolandanga na Kitambo ozolandanga partout na 4 coins ville ya Kinshasa moninga miyaka eponi lingomba te poni ekolo te mema bato baza malade yo mto za poma kobota ozotungisa makambo ya mariage banda ki fiançailles na bino e banditi siko mobali na yo azwa facture akoka kosala eloko te yo pe vani na ndako ya libala baboti yo bana ebele mobali abalaka yo te eya normal te ba ozwa ba moyen ebele me bambongo esila kaka boye ya kosenga restauration pa nzambe ya ka nzambe a restaurer commerce na yo mosala na yo a restaurer santé ozolia loko liaka te oyaka sumu nene te nzoto ekoma kokauka elongino batia masque ya kindoki ata mibali bayeba kimaka batia Marie Denis mobali apesa omukongo na mbetu eza normal te yaka papa yo mtozo tungisa mama sinanga linganga sute akipa sungai te bambongo ekima na maboko musale simba kate papa yaka ozana posa délivrance to bengisi lelo ndozo landa biso na Jésus réponse ezwami na Bandal avenue Bundi 88 arrêt Chibangu en face ya Kini marché komona panneau na biso wana yaka lombangu benganga na ba numéro affiché na ba télévision na bino bandeko bolanda biso na internet bokoyi ko s'abonner na page na biso ya Facebook surtout que bino pe bolanda nga na télévision bolanda nga na radio na 082 23 44 233 082 23 44 233 bo s'abonner na page na biso ya Facebook pour être kolanda biso sur en ligne ezali na kombo ya Jésus réponse officielle et chaîne na biso ya YouTube eza Jésus réponse TV. En tout cas s'abonner et ou landa biso pe internet mais kozanga te mwana nzambe ozolandanga yaka Yesu atelemi alongolo soni Yesu atelemi asilisa ba pasi ozanango. C'est vrai que munganga lembika na yo azoye basuta ko peso kisi nini bato ebele bolandanga zo mwana munganga maele sili tango zo benga etango zo ya azoye basuta e mo ba docteur bazala sepe olembisi akomeloka kisi moko boye parce que ayebisu kisi a opesa ote ezalaka bongo yango wana kisi ya bakisi o ezolinga kosisa problème na yo ezaka Jésus Christ de Nazareth apesinga likabu o ya guérison miracle pour maladie na yo esila o sala ba pema makolo komi kolemba okoma kosala diarrhée obela katango nyonso wana poma cardiaque okoma poma ya sucre ba tension komi kotungisa yo le mati lobi ekiti ozana ba problème ebele ba réclamation muto ekoma kobeto miso esala ko pasi ba nerf de koyaka to sambela ozwa délivrance nzambe asokola yo nzambe alola angengisa yo azongiso na âge oyo ekoki ozana âge moko me oyo komi kobikeza yango te makambo ekomi kobaluka mingi na bomoi na yo ozosala commerce na mayele ozana ngo papa otanga osilisa diplôme ekoma kotula na ndako bato ya mayele baza kozwa misala yo poza muto ya mayele pourquoi ozwa musala te bakomi ka koutiliser okana bambongo ya mike me ozwa muto ova na bureau kozwa mbongo ebele vraiment yaka nazobenga yo solution na yo zepa na Yesu ngana zaka motinda milokola intercesseurs o nzambe alekaka na nzela nanga pona kobikisa bikolo pe mabota naza pona mabota mokili mobimba nzambe atindi nga pona kobikisa bana na ye na guérison kosakola maloba mapambo liko na bango na délivrance moninga mingolo epesa melinga na makoki ya nzambe kebikisa mabota na mokili yako ozwa lisilo sambo onga na kosalela yo ekomema solution bala moko pona vie na yo kotika la te lelo nde ozola nanga lelo vendredi le 30 septembre tozo banda 12h ti 18h toza na commune ya Bandal avenue Bundi 88 arrêt Chibango kotika satana asaka na suna vina ote komitika pe bongo te batu babanda komona eloko pamba yako luka solution kimele pai na Yesu ndenge anakendaki na silo moninga mi yaka oko vivre loboko na nzambe yaka na mutu moko bakosa ote oyo aza na souci ya vie na yo ezaka ka Jésus Christ de Nazareth batu babondisaki Marie na Marthe na moma ya matanga ya Lazare me bakokai kopesa bango solution te ya kokausa bango pota ya o bango babungisaki me tangu Jésus Christ aye apesaki solution e pota wana ezaki na kati ya Marthe na Marie e kaukaki na seconde alukai kosekwisa Lazare alandaki Lazare tina nkunda me bato ebele bazotaloka bongo ebele tango pasi eleki ekomi nango sujet ya kochola yo mingi tango bayebi ke mobali aboyi yo bakomi nde kofinga yo kotonga yo na famille na okutu bato bandai koliesa tango za na ndako ya libala me loko babengani yo bato tu bakomi banguna moninga mi mutu akoconsoler motema ezaka Jésus Christ ye mutu akoyi kolongolo bisika na komi komona pasi azongisi yo na place na yo mabala nyonso ekufa il faut
zonga na kombo na Jésus Christ de Nazareth. Mibali o bakima bandako fe ba zonga na bandako na bango au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Yo muto kangama ozana poma célibat. Célibat ni fait kwe ya faux mariage oza mona nzambe. Mobali ni ozana chômage, ozana ba blocage na chômage kwe ya il faut oza musala ofunga mana vie oza mona nzambe. Na lobi lokwa musakoli na nzambe, lokola mobondeli ya bikolo mpe ya mabota, makabu nzambe atie kati nanga ya kopikisa batu mokili mobimba na ngolu pe na liloba ya nzambe na makoki kouta na molimo mosantu kati nanga na puissance ya parole liloba ya bomo ya nzambe na lola oyo eza kosekwisa ezo kangola ezo bikisa ezo libere bana na nzambe. Nzambe alekelaka na moto pe na nzela moto achangeaka makambo nyonso. Zwa message oyo partage na bato ebele moto salelaka internet o s'abonner pe na page na biso Facebook eza na page ya Jésus Réponse officiel. Tinda bato ebele ba s'abonner kuna balanda ba prier na mama Malela Londi ya bino intercesseuse mondiale. Nzambe apambola bino, nzambe akanisela bino bolamo ba papa ba mama koloba tenga na sambe la place boy onga na zaka place boy makambo ya place na place équipé te soki ana atalaki kaka église na ye atalaki musala salaka akai ko bikate mais lukai ko kena silo akutana kana nzambe likambo pasteur te nzambe oyo azosana mama Malela Londi akota likambo na yo apeso solution koyoka bato te me yoka molimo yaka tokutana lelo vendredi na Bundi 88 arrêt Chibango. Kilt na biso dimanche ezaka tongo de 7h à 12h. Donc chaque dimanche de 7h à 12h to sambela ka na église na biso Jésus Réponse dimanche. Mercredi za kilt de délivrance à partir à 15h kino 19h30. Ndenge moko pe na yambaka chaque mardi de 12h et de 9h na yambaka chaque mardi de 9h à 18h. Numéro nanga ya téléphone yango na komo nanga ezaka na barrière te komo nanga ezana ngona epexelote do Yesu nanga azawana pona ko salela bino bikama à travers nga musali na ye et bolanda ba témoignage bomo na bato babali bato babiki bato bakangolami bato babongi bato baboti donc ba pitila bino ba témoignage bolanda pe ba action belé bazo tila bino nde bolanda émission oyo parce que asali minene na bomwe nanga abimisinga na famille bato babala kate nzamba Malela balisinga ebongo pona baseli bato bazonyimela nzamba Malela te balobani nyonso bantimela nzamba Malela Londi bakangama na ye batosaka po mama koloba nga mpe natosaki nzamba futi ngai bana nzambe partout bozolanda ngai naye kotémoine monela nzambe a 100 jours po asaleli ngai makambo minene bandeko na ngai toza na nzambe na mboka oyo ya Congo. Nzambe mama 100 jours aza nzambe ya bomoi ndenge bozomona ngai nakomaki na suku bamama bozolanda ngai boyebi soki mwasi azobota te nini oyo ekomaka na libala na ngai nakomaki na suku nasali 6 ans nabotaka te natamboli partout na baeglise na bokoko nazulobi kote nakomaki na suka mokolo moko na kolanda mama Malela Londi na télévision azobenga bato pona 8e édition 100 jours nga pe nakendaki naluki nzambe na ye nayoki mama zoteya ke bozala na kondima nga pe nazwaki décision ya kotia kondima bandeko bozomona ngai kondima natiaki nasalaki kutu mwana bitendi pona kolakisa nzambe kondima bandeko na ngai nazali komemaka mwana bitendi boye lokola mwana kasi azalaki mwana te nasalelaki kondima na ngai ndenge mama te yaki abibotia kondima bokomona loboko ya nzambe Malela Londi nakomaki komema mwana bitendi wana epa mama na bandi koyebisa mama nzambe na yo akomisa ye mwana ya bomoi nanu nazwaki zemi te nazomemaka mwana popi mama ebisinga tiaka ya kondima okomona okokoma na mwana solo bandeko na ngai na kondima na ngai nazalaki nango naye kozwa zemi na nzambe 100 jours oyo arataka te ya tikotaki botala bebe oyo apesi ngai bebe Esther Malela Londi napesi ka kumba mama nasalaki 6 ans nazobota te munganga alobi na nga na bota lisusu te matrice na nga eza ya kopola kasi na nzela nzamba Malela Londi akausinga matrice oyo bango bamonaki ya kopola opération sa cicatrice apona yeko kumba zemi na boti mwana yeyo bozomona ye bilo bato botiaka tembe o aza na kisi apesinga mai te kisi te tonga te
kaka na ba prière na libondeli ya 100 jours ya 8e édition na komboka ya Yesu ngayo na botika tembe botika koyoka bato nzamba solo azalia bato balobaka azana kisi bazana zuwa na ndenge nzambe malela londi asalaka yango basolo babongo ngala bengi bino tembe te kisi te ngai moko na vivre yango pe na moni yango kisi te mai te na zu mwana ya bomoi yewe bozomona epanda 6 ans ba hôpital elonga kinga te kasi nzambo malela londi apesi nga mwana ya bomoi na nzela libondeli na kisi te mai te nzambe nanga tika bilembo nzambe nanga asala ba makambo ya minene nzambe nanga apambola batu mutu moko akocha tembe te po nzambe apesanga likabu oyo ezo changer ba vie ya batu na kombo na Yesu Kristo Nazareth ngana ko tatola lobiko epa na yo na mai na mafuta te kaka sena liloba na kombo na Yesu Kristo Nazareth alliance nzambe asala nanga eza makasi e maloba nanga nzambe akokisaka yango bitumbo yo moko kokite na prière na yo yaka to sangisa losambo ngana yo na losambo nanga e tokolonga etumba wana parce que nzambe nanga za makasi loba amen ezali loba na nzambe lobi o baza makasi ba soutenir o baza faible c'est que baba ngolu ekeseni pe ba dimension ekeseni et surtout problème ya alliance tokoza la basala nzambe ndemo me alliance eza lolenge mosusu ndenge kaka nzambe asalaka na baumbu na ye e aponanga na lolenge na ye atanga part alobi nanga yo musano ya kobikisa batu na ba problème ko kangola bango e ko pambola bango c'est ça mission nzambe atindaki nga na mokili et kopesa bango liloba ya bomo epete babongola mitema yango message nangeza repentance on a lobaka ke soigner relation no malamu na Seigneur Jésus-Christ to vandi na livre ya Matthieu chapitre 6 verset 33 to simbaka maite mafuta te mungwa te kaka liloba kondima na yo kobikisa yo à travers makabu nzambe achekati nanga yaka lelo vendredi eza mukolo na yo muto akosa yo te yako kutana nzambe ya mama malela londi ya intercesseuse mondiale o vivre le boko nzambe nanga ndenge kosala moni problème no wana kutana nanga okozwa solution koyoka mutu te yoka molimo yaka nzambe nanga tango yo kutuna nzambe akolakisa ki wana musali nanga kende omwedi kamboza nango tunaka nzambe akoyebisa ke kende komona mama malela londi okozwa solution yaka nzambe apambola bino. Le 28 jours J-, balobi mercredi oyo le 28 septembre, jeudi oyo le 29 septembre, et bongo vendredi oyo le 30 septembre ekozala somo na église ya mama Sajou oyo bengami na kombo ya Jésus réponse yo moko yo kaka kombo nzambe eyano tope biyano ya bitumba na yo pe biyano ya kolela na yo yoka ba papa bosila valeur likolo ya chômage boya ko récupérer misala na bino okoma likonzi ya famille bongo ba mama libala toko bota ezalaka mokano na nzambe yango bato ya mabe ba bloka yo partout ba latisa yo masque bo mibali bakimaka yo après avoir ko sakana na nzoto na yo yango na bengisi yo yaka to bondela na mama yaka to bondela na intercesseuse internationale mama Esther Malela Londi mama Sajou o nzambe na ye apesa ba solution mokili mobimba bakakatani ba bika ba vegle ba mona bato ba bwaka ba beki abalisa pe apesa ba solution yango yaka to bondela na mama Esther mama Sajou nzambe pe akota likambo na yo asekisa yo apesa yo kimia kolela esila na bosanite bilenge yo oyo avenir na yo eza flou yo oyo ozwaka na klasite yaka to bondela na mama Sajou nzambe na ye akota likambo na yo yo moto ya tembe ozoomela na maladi na bobola likolo ya tembe yaka obondela na mama o récupérer kimia na yo bato kutu oyo baleki yo na tembe bazobika bazozwa ba solution pe bazopesa ba témoignage mais yo keba okoya kokufwa likolo ya tembe na bengisi bino nyonso ba famille bomema bana na bandeko mercredi oyo le 28 septembre na ngonga ya 12h yaka déjà avant po okanga déjà place na yo église Jésus réponse yango eza na avenue Bundi numéro 88 na commune ya Bandal arrêt Tibango référence ezali Kin marché nzambe ya mawa apambola bino.